L'honorable Tata Mobich, bonjour. Bonjour, Nengo Bing, honorable, Fomeza bénédiction Mounene. Bonjour, Nabatu, tout Bazola Nabiso de partout. Et l'on Lodi, Adolphe Dominguez et Bonja, moi Nabino, Yaya Nabino, grand frère Nabino, le chouchou du peuple, quoi. Mais, pour ça, nous ici, là, on est bon, donc, est-ce qu'on va mixer les bisous, ma solo, mi balère, mon gondole, mon parlement? Est-ce qu'on ici, ma gambo, ba fan, na outiki, ba on cabo? Non, mais au moins, kaka ba fan, kaka population, parce que tout le monde parle de ça. Qui ont la population de Tininga, mais biso penane za solo qui ba fan, ba lobby, pas biso za ba fan. Avant on a la base, il faut avoir ba fan. Ba fan te ma ba leke bele ba bino, biso to lobby, to lingi, pe to zo linga ozala, mon lobby na biso na parlement. Et parlement, on senti que Adolphe Dominguez na parlement za kitoko. Côté ndoule, na zo linga na sala le 22 concert moro de revoir. Concert de revoir poto pour nape dauphin on a aussi misaé Bible na simisa dauphin na ebité soko za la Lacoste soko za la Spin Journal Jantas soko za la Shibida soko za la Wazabanga soko za na Miguelin de Kobaze Belé M soupe na roza pe petit na ngamo pa yebani na binaye neti bango tu ba yebani bo ya kozwa plan mais na linga ki d'abord na expliquer bango que loi et le bas place Moroteki, Sorozali, musicien, au commis député au tiki musique. Musique c'est dans les ça. Donc n'engagez matière et Zokota déjà dans les ça. C'est côté. Mais depuis 2016, les lots sont pas quand c'est pour combien d'engouement bat basé au Salabani. Ngana yebi de ma solo betelanga depuis 2016 que yo aux députés. Mais na yeba il faut ça on a qui bon, faut ça on côté na biso on a chabo na kindu. Mais nini si quand on sali que bato akini ba mona on dirait et bim loko la dans tribalisme. Na keka na village na biso ya on a bi kuna na chemutu na ngamoko kuna za candidat ngamoko na zali awa. Po ngape na zana moi ba tête na nga batu na ngai. Ba député nanga parce que comme ka bon ngape na autorité morale na ndenge nanga mais na pire vie nanga pe autorité morale aza likolo donc vraiment ngana bana mokala je suis parmi Moutali Bosso o lelo moni vague ya ba comédien ya ba musicien bango tout balandi lokolo pour ngam na bana nazo reconnaître nazo donc biso to futa ba mbongo ti lelo to za ba futa ba mbongo na biso to futa ba caution donc vraiment bana kini nazo beta c'était mingi ba mama ya malueka ba mama ya partout pour cela bina bana otanga elia bisoto ze bele lukungeza gaya donc monga fula Gombe Kitambo zona commune Kinshasa commune Barumbu na Ngaliema candidat na bino yeyo le chouchou du peuple bana benganga chouchou bana kala botika na kende siko na parlement pona lobela bino talaka na moyibo dimanche alelo na bino na soana na tilo kole pona beta sete zobanga te lokunga wana eza costaud ba mbiaka pe baza wana yo poza mbiaka me ba mbiaka baza te omoni mokule franga ya bolia pe titre short mais na vote kaka bino mo boyebi ndenge za wana soko tali batu tu 700 bana lukunga mutayeba ni ngolekanga zate po moni tuwe fo bayeba yo bayebo fanaka wapi okola wapi osala nini po ba voter bana kini bolanda mavwanga obi eloko na pesa moi bakomolonga na ba pano na ngai ya solo nga to longoli pano na simba bible ko te ayo na ndako oyo kozongisa donc vraiment botika mamo bozo sala na yebi keza na ngoka bato bazolinga ko dimine nga me nga za nga mwana nzambe nazo beta sete ba mama ya ba camp donc camp church camp kokolo kaba diading champ de tir ba mama jeunes et vieux oh toi on a 18 ans bo voter jour na tongo ata mbule beti ata nini catastrophe nini boya ko voter et longolo di numéro kanga numéro 171 yango ne makam numéro 1 ya lukunga Adolphe Dominguez 171 ngana koli na lukunga na boti na lukunga na bala mwana bakimbangiste ngamoko catholique donc armée du sali protestant réveil église de réveil bino toujours wana botelema pour voter Adolphe Dominguez numéro 171 Ilongo Lodi et Bonja comme mon danger. Et ça l'a bien moi s'orienter et Ilongo Lodi et Bonja Adolphe Dominguez le Bokanga 171. Voilà donc succès à s'orienter donc Adolphe. Oui.
kitoko. Mais siko nazo sepela même bozo zo pe wa poa ba master na yo na yo ka bina da ma acho poa ba nini zo salon de nini. Non, na ngai na remercier peu artistes, surtout mon ami Papa Chéri. Vraiment merci na ye, merci na batutu, merci na ba artiste nyonso baza ko soutenir nga na likambo quoi. Donc vraiment merci na bango et surtout na ba artiste ba comédien peu. Donc vraiment bazo soutenir nga exemple na esengwa trop quoi. Donc ba joueur ba sportif bino tout boza simananga. Même ba journaliste. Mais yango na d'autres poids tala kanga na ye na tchao poids. Na tilo collé vraiment to uti musika na mbinza toko to etina na la gombe. Ola nini? Wa koma bino. Base ba na base zo bango ba yaya. Na zo ya la base. Dozo sentir donc na tina base. Donc vraiment, vous êtes derrière Ngaï. Vous êtes derrière Ngaï. Nous avons décevoir dans le bar français, dans le bar anglais, dans le bar swahili, dans le bar Kikongo, dans le bar Kiluba, dans le bar Lingala, dans l'Angila. Donc tout est dans mon tour. Tolingi population abana roliaka nanzala naye. Donc midi au lieu. Tongo meliti. Après midi au lieu moi casse courte. 18h au menu moi café. 20h au dîner. Donc il faut lire. Nani Congolais à la salaire ya malunga. Pour baloba salaire mais biso nde to yebi passe ya population to fait na bango 32 ans. To zalanga na bango, to vivre na bango. Nous on a tout vu ici na Congo. Donc mais omi yembeli ndé, il faut yembanze moi campagne ya yo moto dozela. Nzembo za déjà zo sala pagaille. Ils ont beta déjà na émission pe na pesa nzembo o lexango. Donc vraiment nzembo yango ne mtekangi masolo. Par ailleurs, c'est Charlie non qui vit de loin dans son confrère Maxi Bio Café. Balobi na Maxi Bio Café, ils ont traité ba hémorroïdes, ba force, ils ont la fatigue. Donc ils ont traité tous les maladies où écoutez qui nous autres Maxi Bio Café. Nga vit de loin na Melakango et bongoyo. Ayuna. Tout ce belandam ndam. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ali lo zo kina ngo bomanga. Loko nyonge sanga mitata yo moko. Te uzinga di pa epistole. Loko ni sanga notice. Ba contre indication izate. Oh, ce que yo mela kablo kama be? Yalo oui. Na zo zelo na carte landangai. O lukaki yango. O 6. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, bakanga makataka na soko na kabila mba ya kanga makaka na. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Maxi Bio Café. Et bongisi balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça maladie belé les autos. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Yabiso candidat elongo lodi. Boke bana bandoke tumala bango doke silité. Tant bon regretter ba voix na bino biso to kozala te. Bo voter ngai voter utile idéal numéro 171 elongo affiche il fallait atana moi guitare moi nini na mono chiba master na likolo tango na pena wenge pena ya bino nyose ya bomoko et puis osimbi bible. Obi ba to kanzaka jo aki pasteur so nene. Te omoni bible ne legi tout. Bible legi tout. Ba to bazo yiba. Bazo kata ba fiche nanga bazo yiba
ba panneau ba fichier biloko tout bible quand des autres on est dit petit moko longola ki en côté ya ozone kuna ye moko ye ko lukanga na palais no vient longola ki bon na ko zong sanga binzamba pambola donc ngai eza deux fois te to che bible po bible ndele ki nyoso ba candidat nyoso zo molaka misusu ka ba che 20 doigts ba miso ka che soki ni ba miso asali soki sine ni biso to keka na bible po la kisaki aza pembe maboko pembe ndo ndenge mushawo eza pembe ninga na za o ba master no che kuna likola no pona ko la kisaki na mwana wengi biso eza to na che chef à parti politique on a che père moko boy on a che vieux moko te biso to bana wengi pe matindi ngai nazala candidat na bango donc nga nazo représenter les anges adorables bo soutenir ngai comme nga pe na soutenir masana nga na changu kuna de la forêt bo voter ngai bo voter ba tout boyebi ke ezaka 14 places na lukunga nga sanzwa ki moko atanga etreli 13 bobo manakuna onga nani oyo bobo mana vie comment kitoko to sola la sabulo donc ndenge za wana donc ibana lukunga nyoso bazoyoka nga talaka nati lokole vraiment 171 nde makambo bozana honorable na bino boyebi bien parce que moni nga babenga nga lisangwa mboka donc ba projet ba plan eza ebele tozana ba projet ebele oyo soki lelo toke na parlement et ça rapport na culture te omoni parlement wana il faut zalaka na ba docteur net vi na docteur mokapo na lela ye mabe soko lelo na parlement mutu moko akwei docteur azali il faut kozala na ba sportif ezaka te ba économiste ba juriste non il faut plan tout ezala ba artiste pe ba kozala ba artiste bazo représenter ba peintre ba tout wana kati ya culture il faut mutu moko culture azala tala lelo bozo sala ba monument ya ba vesimaro so biso tozalaki na parlement to expliquer bango monument ya vieux faut bosala ngana ya kabambi ya kushinda ya gaya mais bon ezaka bien basali Olivier bon ezaka c'est moi trop donc vraiment bana lingwa na bino boyebi nga pe mona ki mwana lingwala na tekela vesimaro parler na lingwala avenir ni na isangi ko ozabe mwana lingwa o pale wana zanga ngam na tekela ka vete ba yo na zokende bana gombe boyebi ngana masala ngam piano to kolia wana na côté à grand hôtel là côté ba Uvira wana bana makamba boye ngana botama bena na ma campagne côté ba ringo wana botama wana bana pigeon boyebi côté to koli to baleli kuna ti to za lelo kuna bana ipeni boyebi bana basanga mamba ba misela nga tuba bana sanga mamba bana malueka ba misela nga tuba uti côté tout yango na ko senga na bino. Par ailleurs c'est Charlie non qui vit de loin nazo confrébino Maxi Bio Café balobi na Maxi Bio Café ils ont traité ba hémorroïdes ba force ils ont la ba fatigue. Donc ils ont traité tous les maladies écoutez qui nanzoto Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango e bongo yo ayuna to sebela ndamu oh on a déjà bien bas c'est aussi ali lozo kena ngo bomanga loko nyongezanga mitata yo moko te uzinga di pa epistole loko nyesanga notice ba contre indication ezate oh ce que yo melaka bloka mabe yalo oui nazo zelo na kati landa ngai olukaki yango aussi tanga ta posologie tu vois ya podium alekisi non bakanga makataka na soko na kabilamba ya kanga makaka ayo moko vraiment solution de Jésus amat solution yango Maxi Bio Café ndeni ni lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire dans notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu.
Maxi Bio Café nazongaka mwana. Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai. Rien à dire. Podium na podium. Pakalo yazongi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentialisa maladie ebele na nzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nana minga koloba te. Votez pour moi numéro 171. Nakbana kaluka na beti sete. Kaluka na ebisi bino bakosa bino te. Makambo eza ndengai. Ah, vieux homme ta kaluka. On vote nani? Nous votons, ça c'est viens bien on vote ça c'est donc on va me voir sous donc ah danger donc bana kaluka surtout bana monga fula na bosanité tina kati kuna kota raim pour voter Adolphe Dominguez et Longolo de Bonja numéro 171. Cité verte, on a yopeka. Cité verte ya c'est le donc musuba ko za la cité verte à côté na camp di mezwana. Voilà. Et ça zo kuna voter ngai. Donc vraiment ba mama ba soda ba voter te ba policier ba voter te. Basi na bango na bana bango bo voter ngai moi na bino 171 numéro idéal quoi. Bonne chance tata. Merci beaucoup Nzambe apambola. Ba candidat nyoso na lingi ba candidat nyoso mais botikela ngana poste na nga wana pardon bana to zone ya bino e boye binga de mettre le roi candidat na biso le kunga mobimba tata Dominguez azaya ko poser sur tata mutasikate kin mobimba binza zone binza ma campagne pompage na biso yo de tout le monde Adolphe Dominguez yo oko mega ngo opepa swana okutama makambo zande mwana bana mabele yangale malukunga bobosana te o mutu na nga kala Delvo Sangamamba Kaluka Ozone Bare Kitambo bobosana ete yeyo numéro ne wapi oh c'est ça c'est le yango de tout le monde. Oui, bien Dominguez, on a calé à Wenge. Bon poste na numéro, bon voter bi voter, c'est pas poste na binoté. Pas poste na binoté, bon voter ka bi voter là. Après ce message là bana ngalé ba nyonso, bon voter bi voter te yo. Tout le monde na voyage, tout le monde voyage. Après ça nga posa moko na voter na ko.